Bilanga, on va maçon, on va menuisier, on va changer bango, on va utile à la société, on va bateau, on va développement pour la moka. On va bateau makasi. On va makasi d'abord pour la peau. Bisoto, on va consommer farine dans les bandates. Farine maïs, la bite on va gota. Tu dis au niveau de la maïs, on y a mis sur moka. Service national, vous voyez, on va dire l'autre. C'est ça qu'on continuité. Et l'autre côté, on va gagner sur la carte banda, couteau. Na gosala musana gosala bao batikali babenda mawama to baza na veille o bouclage ngo mika bouclage be bakangi bino boke kanya makasesi Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Antenne de service national tel que un civil. Service national Tikoy. Elingi Kolobani. À partir de maintenant, vous commis à disposition, il y a service national. Bozola Tango, puis lobby, vous se retrouvez dans la bilanga, service national. Ozo Kamo, hein? wana bozali komona ezali bongo bato basaka bonza misala mabe banyokoli population toleli na mboko oyo kuluna toleli titi bato basili kokufa penza ebele so ibotai totangi nomba bakongolo basili kokufa pona misala mabe bakuluna tokotanga misape tokolemba moko na mokolo kolela na kolela bakuna koboma batu kuna kobetela bato biloko bakipakate ezala mama azemi bakokanga ye oke kobota na butu bazu yo bamenase yo babotoli yo mbongo mosusu mama moko azemi bapasola ye libumu pona kaka kanda bazwa mosolo mobali ya kimi donc bapesi penza peuple congolais pasi mingi penza surtout na Kinshasa wa en tout cas misala bakuni ezali pene mosala moko oyo elelisi bato ebele elelisi mabota ebele bato bamoni penza pasi mingi likola bato babengi bakuluna botala kande basili kovanda ebele tuluku ya bato oyo bavani na se ndenge bokomona wa ezali penza bakuluna nde bango oyo botala ka bilongi na bango ndenge ezali ezali bilongi moko penza otali soki okutana nango na butu yo moko bandi kolela avant ke basimba yo okomo senga liwa avant ke liwa eya yo moko ozosenga liwa po okutana na face abwe na butu yo moko senga liwa eya ndenge bokomona wana ezali bakuna penza oyo leta atie bango pena maboko leta asali mosala na ye awa na basi na mibali bato ya misala mabe bato ya misala butu nde leta atie bango pena maboko tosengi penza na mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo matondo mingi ndenge penza azali kosenga penza ya solo état de droit ezala moto asali mabe azwa mbano na ye tosenga pe matondo mingi lisusu na gouverneur de la ville Gentilly Ngobila Mbaka parce que yazali penza
mokambi ya Etuka, on ndenge to benga na lingala Etuka, c'est-à-dire ya ville province ya Kinshasa, gouverneur na biso. To pesi sou matondo mingi na commissaire provincial de la police Sylvano Kasongo le général nde ya kolembate na kotindaka ba oya ye bato ba policier libanda ya pona kotala ezala butu ba kolala te butu titongo kosala misala pona kokanga to pesi matondo mingi na la police na biso oyo ba kolembate malgré ba menasaka bango ko papa bango macheti kozokisa bango mais police abangaka te akokanga bango akolokota bango ezala butu. En tout cas, matondo mingi na police na biso to bwakeli bango penda fleur ya makasi penza po ko simba bato ebele boye. C'est que police asalaki mosala penda ya monene. C'est que police asalaki penda mosala moko ya motuya. Esengeli penda to bwakela bango liboko ya mbe la police na biso pona mosala malamu basali. Ebele ya bato bomoli bafai na se ezali penza ba brigand oyo tobengi bakuluna basili kolelisa mabota ebele bato baleli mingi ya bato bakufi babungisi biloko ndenge tokoloba wana bamama azemi bazemi esopana bana bapasukama na libumu. Donc en tout cas ezali penza eloko oyo tolobake nzambe merci na oyo nyonso osili kokoma ayoka tata mokonzi ya ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso oyo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanyama Kasese. Ndenge bozali awa bino panso boko kende Kanyama Kasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais. Ba misusu oyo babomaki bato bango bazoke de boloko pe ya libela oyo turbaka motaku boloko okepe na motaku ya bambula tuku na tuku meke bozo okende boloko bakuluna oyo babomaki te bango baza okende Kanyama Kasese mpona kosala bilanga babanda kolesa population congolaise ndenge nasengaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux ekoleka na télévision esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna iye makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana na lobaki ya ngomba leki na moni esalami mais salami penza mingi te esengeli soko za moninga no za kuluna oke oteki ye na la police ndenge za na bamboka nyonso eza na poto ya kanwa bobi place bandi azalaka boke bobeleli parce que mokolezali akoki kobomela o ndeko akoki kobomela o mwana akoki kobomela o tata akoki kobomela yo mama esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te police aza koyoko ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna bandeko ba kofi ebele ba msusu ba katani maboko ba msusu bazoki pota moto bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boloko soit ba travaux forcés
mingi ya kosala bilanga pour population alia ezala discipline bakene na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Batoyo bakuluna oyo nanu bakangami te nazali kopesa bango avertissement bayeba kotika mosala bango ya kuluna bayeba komibatela pamba te lobi bakokanga yo lobi bakotinda yo na kanya makasese epai wapi okosala mosala ya travaux forcés olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga ya kolomba ezali mingi te ayoka. Tata mokonzi ya ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso oyo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na kanya makasese ndenge bozalia wa bino panso boko kende kanya makasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba congolais ba misusu oyo babomaki bato bango bazo kende boloko pe ya libela oyo turubaka motaku boloko okepena motaku ya bambula tuku na tuku meke boza okende boloko bakuluna oyo babomaki te bango baza okende kanya makasese mpona kosala bilanga babanda kolesa population congolaise ndenge nasengaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux ekoleka na télévision esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna e makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana nalobaki yango maleki na moni esalami mais esalami penza mingi te esengeli soko za moninga no aza kuluna oteki ye na la police ndenge ezalaka na bamboka nyonso ezala poto ya kanonga boyebi place bandi azalaka boke bobeleli ye parce que mokolo ezali akoki kobomela yo ndeko akoki kobomela yo mwana akoki kobomela yo tata akoki kobomela yo mama esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te police aza koyoka ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna bandeko ba kufi ebele ba msu ba katani maboko ba msu bazoki pota moto bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boloko soit ba travaux forcés mingi ya kosala bilanga pour population alia ezala discipline bakene na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline
ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Batoyo bakuluna oyo nanu bakangami te. Nazali kopesa bango avertissement. Bayeba kotika mosala bango ya kuluna. Bayeba komibatela pambate lobby bakokanga yo, lobby bakotinda ona kanya makasese epai wapi okosala mosala ya travaux forcés. Olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga. Ya kolomba ezali mingi te. Nous invitons son excellence. Donnez un peu de l'espace. L'900, au Bakotinda Bango ici, au Bakosala Mosala pour la nation. Alors, tu écoutes sur place, vous allez impressionner. Merci Mingi Mopandisango, Kombonanga Bramenaya, mais les grands gourous de Selembao. Nazali président professionnel de la communauté de Congo et puis notable la ville province à Kisasa. Tout le monde a qui bisonia sous déléquence de la Rio, on a mataki nzete, bana batomboki. Batomboka qui pona nini, balieni ya maekila, bameli masanga ya ekila. Ba pesi bango kizunguzungu ba mwiko beta ko boma, ko tole même ba famille na bango. Yango wana lokwa l'homme au centre de tout. Muramatari pe akolemba mutute. Ache bango maboko pona kotinda bango ba accompagner vision le peuple d'abord. Parce que mboka eko changer kana bilanga. Po bilanga salama eza ko senga main d'œuvre. Main d'œuvre ngo eza ya banani ya ba jeune baza ko saelo ko baza ko tambola. Donc to sepeli mingi na gouverneur de la ville province de Kinshasa et puis na président de la République. Le message clair est là, ce sont les images que vous avez vues aujourd'hui. Vous allez nous accompagner demain à l'aéroport. Ce ne sera pas seul, vous allez voir comment ils vont dans l'avion, comment ils vont partir. Et les autres doivent laisser les mauvais comportements. Les anciens pouvoirs là, qui veulent vraiment suivre la bonne route, ils n'ont qu'à voir les images. Nous allons continuer à les traquer jusqu'à leur dernier tranchement. Il y a des autres qui sont en Menkao, nous avons déjà les pistes. On les poursuit partout pour que ces gens puissent aller, que la population puisse vraiment être libre et en paix. Comment en fait, vous Je dis que Makambo et Salama depuis 2008. Dernier voyage à votre service national avec 2008, ça fait 12 ans. Déjà, c'est comment la bisopo, bateau, bakende kuna basa misala. Zate baké kuna, pour passer sur mon boulot, kuna baké pour notre développement. Baké kuna pour pas produire. Mais parmi il y a déjà bateau, bazali déjà condamné et mis à la disposition du gouvernement. Condamné pendant 5 ans, mis à la disposition du gouvernement. Bazala 4. Ils ont peine pénale, ils ont peine. Il y a l'unité, ils ont à peine ils allaient prévu pour parce que quand il n'y a pas de plaignant, la justice est là. Merci beaucoup, mon général. John, tu as une question? Tu as une préoccupation? Tu as 30, 40, 50, tu évites ce que tu as fait. Mais et l'autre côté, tu as vu sur la banda, tu musana kusala bao batikali babenda mawama tu baza na veille ko boucler jongo mika boucler je bakangi bino boke kanya makasesi ese zala bongo teme suki ka mokontima wesko avanda pembe na biso azwi akangisi ngai mudabomisi nde ya na biso abakanga ya sinye mukanda uso bakangi mwabi masusu ya de bato akenda kilima ya nangana sona bimi oso ngazo msonga bomiso dana bare zambi ndenge déjà fait c'est salami bozo kende conscience nous ezani eloko nini koyebisa bande komiso batikali ete ya bangaka o asala mabe atika mabe
ete ya bango na loso aloba te. Mais oyebi quand même place ozokende. Ah, Oyebi place ozokende. ana soki na kanyama makasesi soki kanyama makasesi. Oyebi place ezala. nayebi kote ezala te. Oyebi mbula boni okosala kuna. Kamba mbula. Eme to soko oyebi parce que bayebisi bino nini. Bayebisi so te. Bayebisi bino te dobo okende. Mais oyebi quand même mosala mpo osala kuna. Bayebi tokolo na madesu tokoseko tokolo na masangu. Bafuta bino mpe ndenge baloba. Ah, nayebi te. Parce que likanisi na bazwi wana eza mabe to malamu ndipo tona bato so babaka o so muta sali mabe asalaki kunu na tabo magi mutu baboma ye mais est-ce qu'on est balobi que droit de l'homme eza baboma bino te donc esala mosala après ba Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.